bandeko likambo ya nzambe na bana na ye ezaka na intermédiaire te azozela lolaka nzambe ebenganga mpona kende kosalela ye mais témoignage esebimi ke nzambe alingi nga mingi mpe kala te akobenga ngai mpona ebe eduka beya alinga na ye kolata alinga monzele alinga bavoyage mais nalaki surpris il y a 5 jours na 8 heures ya ntongo telefone yanga esoni bandeko soki oza ya nzambe nzambe alakisaka na basini natangeli bino mutu moko oyo nayebaki awa alinga kolata lokola ngai nzoka nzambe asabi ngai eduka beya bandeko ya bolingo histoire vrai ngai nayebaka te ke eduka beya nzambe asabi ngai asso chéri tu es parti pour toujours pour d'autres cieux asso adieu nzembo esalaki kofi akoma kofi olomide donc rendez-vous moko ezali dimanche 11 juin match ya football je dis bien ya football ya bajournaliste bacaméraman baréalisateur contre bamusicien oyo batikala awa na poto oyo babeta bamiziki awa nde tokokende biso to na Villeneuve Saint-Georges match ekobanda depuis 14h ti 19h to 20h molili ekotaka après nde tokoki kosuka na makumba biso nyonso tokutana kuna lelo te mais bazolakisa ngai ke kala te nzambe akobenga yo mpe okosalela nzambe bandeko moto oyo eyebaki ye na makambo ya libilamba eduka beya vous le connaissez edino yoza fin motaleki aza te oza suka libulu ezanga suka mokako swa kende donc yo leki edino image elona osenga yo chikote bango to bonsoir selon l'ère bokotala émission na ngai wa bino le narrateur Achamo Voto koko ya Londres Achamo Voto bakomo nyonso bolinga kobenga ngai pai grande banini na bakomo ebele lelo na ye penza po nasolola na bino mwa mulai nakobanda émission oyo comme tolobaka toujours oyo ya mabe ezwi fo toloba soki ndeko mpe atiki biso ntango mosusu bandeko mosusu bayebaki te fo toloba yango première nouvelle nazobanda émission oyo ezali ya mawa artiste musicien monene ya mboka na biso mais d'origine Congo Brazzaville monsieur Michel Boybanda oyo azalaki chanteur première voix na OK Jazz atikaki biso ya je crois une semaine yango ngai na peuple congolais ya RDC mobimba totombeli ndeko na biso wana na libota na ye ba condoléances le plus attristé monsieur Michel Boybanda asalaki la pluie et le beau temps na kati ya OK Jazz bao babotami nsima bayebi ye te me biso bato babotamaki tomonaki ndenge azalaki koanime na kati ya OK Jazz azalaki un chanteur animateur na kati ya OK Jazz bon bafamille vraiment ngai mpe natombeli bino mes condoléances le plus attristé monsieur Michel Boybanda grand frère molimo na ye ekende kopema kimia na kati ya malita bana Congo démocratique mpe batombeli bino mpe kaka bacondoléance
le plus attristé na liwa ya grand frère na biso Michel Boibanda. Et lisusu tozaki lisusu na sango moko ya mawana anosaki la semaine dernière ezaki liwa ya petite sœur na biso, grande sœur na biso, tante na biso, tante na biso, petite sœur ya notre grand artiste, le chanteur ténor Kantani Boma. Leki na ye atikaki biso matanga pe panzalaki samedi, mais ngai personnellement nasepelaki po bato bayaki kuna bazaki trop discipliné. Namonaki lokola grand frère na biso oyo ayemba nzembo ya olia Zambe epeli moto azala buta mai azalaki wana na madame na ye biya bato bazalaki ebele. Donc matanga elekaki vraiment première fois que matanga namona bato baza discipliné ndenge wana parce que pe mingi ezalaki ka bana poto ya kala bato bayaki wana mingi bazaki bana poto ya kala. Vraiment félicitations na bandeko o bayaki wana ezala basi to mibali comportement bo se comportaki franchement nazaki fier na bino matata te bitumba te calme ezalaki kino na 5h30 la biso tout obimaki na salle. Voilà bandeko nouvelle oyo la nouvelle écologique nazaki nango yango wana mibale. Sikoyo tokoti kombo émission oyo ponga apesa batitre kombo émission oyo ce qui sort de la bouche d'un enfant c'est la vérité et rien que la vérité. Aujourd'hui Achama Voto le narrateur na musique kombo ya mwana un enfant ça dit ouais kobima na munoko nanga yango na vérité. Alors poto ban émission na kobanda nanu ko lelela ba oyo yanga bandeko baluka basabone mademoiselle Aïssatou Sek Diome, je t'en prie maman, tu peux t'abonner et tu peux liker. Un simple j'aime, ça me fera plaisir. Aïssatou Sek Diome, bonjour maman. Alors, Nabo Sanité, grand frère propre, le chanteur ténor Kantani Boma. O boyeba qui est na bela bela. Azape na biso na poto des années et des années. Yaya na tinde lo bambote. Nakanisi okozala invité nanga dans les jours à venir. Bandeko na pesi lisusu mbote. Na pasteur avant d'akana Italie. Pasteur Manhattan, Aigle Royal. Pasteur Manhattan, Aigle Royal, merci pour notre conseil au Pessangaï et surtout verset biblique et ça l'a bien. Na beau sanité, il y a un autre pasteur, Oya Kabilangaï, parapluie, pasteur Serge, nakoma kotanga kombo no mingi parce que oza le seul oyo aloba na ngai ke makambo oyo olobaka ngande nakoma kolanda yango mpe kopartage yango mpe na makambo mosusu. Bandeko soki oza ya nzambe nzambe alakisaka na basini. Natangeli bino mutu moko oyo nayebaki yawa alinga kolata lokola ngai nzoka nzambe asabe ngai Edu Kabeya bandeko ya bolingo histoire vraie ngai nayebaka te ke Edu Kabeya nzambe asabe ngai
mpona bi eduka beya alinga na ye kolata alinga monzele alinga ba voyage mais nalaki surpris il y a 5 jours na 8 heures ya tongo téléphone na ngai sonné nayebi pa azwaki nimero na nga te nayambi allo ngai eduka beya nabengi yo mpo tomeka kopartage liloba ngai nakoma mosali ya nzambe alobeli ngai ebele mais ce que j'ai retenu ke alobi na ngai place banda ntongo baémission osalaka ntango olobela bilamba eza mabe te mais nkombo ya nzambe mpe ezalaka ebele mpo lelo te mais bazolakisa ngai ke kala te nzambe akobenga yo mpe okosalela nzambe bandeko moto oyo eyebaki ye na makambo ya bilamba Eduka Beya, vous le connaissez. Moi je me rappelle nauta Londres, nauti kopima Londres tozamba lien po lipasa na ye Julie Kankuka Beya aza mwasi ya camarade na ngai Declo Kaniki aye kokuta ngai kuna abina ngai namoni olati John Lobe mais ozangi sapato moko bande wa bolingo Dieu me voit parler mutalakisa ngai Berluti eza ye azaki na wana makolo bi yo za sapato ngabi te nabosanaki ngabi nanango après nabi eza Sidonie la Rizi po ngazaki na sapato ya Sidonie la Rizi habité ba coupe moko mais oyo ezali Berluti apesi nga na adresse pardon na keiti na boutique wana na rue Marbef nde epanga na kende ko découvrir Berluti lokwa pe na utaki Angleterre epakolami alaki nazwa 2 paires mbala moko nde na koyeba kutu ke Berluti soko olati 2 semaines après il faut ozokisa mpo basala ngo nini oyo mais likambo na likambo ya na ntango na yango nde Nzambe abengaka pasteur Manhattan na liloba ndenge pe abengi ye ça fait 25 ans que pasteur Manhattan Aigle Royal akoma pasteur Eduka Beya pe asilisi école biblique akomi déjà koteya bandeko likambo ya Nzambe na bana na ye ezaka na intermédiaire te azozela lolaka Nzambe ebenganga mpona kende kosalela ye mais témoignage esebimi ke Nzambe alingi nga mingi mpe kala te akobenga ngai le jour J bomona naosala lisusu ba émission te nakomi na nga kosalela Nzambe mpo alobi na nga ndenge osala ba émission kombo ya Nzambe ezala mingi ke kombo bilamba merci Eduka Beya oyo Nzambe alobi na yo yoyebisa nga na ndimi yango na motema moko et puis nakosalela yango po ntango ya kala Nzambe azali koparle sur bato par intermédiaire ya baprophète ntango so Eduka Beya pour l'instant aza prophète et il m'a parlé bandeko nakanisi vous comprendre par là que lobi nakoki mpe kozwa mosali ya Nzambe ata naye kozwa ministère na retard naye kondima liloba na retard bozwaka likambo ya Abraham Nzambe azali koyepa Abraham baliaka bamelaka
abengaka mon ami mais mokolo mosusu alobi na bibima na porte ko mabimaki abi naponi yo mpo ozala père ya banation nyonso oyo eza na mokili abi tala likolo ntango atali likolo abi omoni baetoile yo kobota bana lokwa baetoile tala na se atali omoni bazelo oyo oyo kotondisa mokili na bato ebele bana ebele lokola zelo me ntango wana Abraham asakolaki peut-être kolekanga na age soki lobi nzambe abengi ngai bandeko ya bolingo bondima ke le sapeur d'Adam qui est devenu aujourd'hui le narrateur entre-temps lokola nazalaka na kati ya bilamba nakoma kombo bato babenga ngai lelo narrateur koko ya Londres les nobles et puis paille grande oyo bapeti na ngai oyo nafala na quartier moko na Luanda bato bapesa ngai paille grande na kiportugais lingoloba grand papa oyo alataka bien oyo aza bien voilà ntina nango yango wana merci bandeko ya bolingo lokwa na banda émission toujours napesi bino mbote bipai biso bozali bambote na bino naza na likambo ezotungisanga mingi na motema ezali likambo ya République démocratique du Congo bandeko mboka wana na kati ya mayele na ngai na bandoto na ngai nakomi komona Congo ezokende à peu près lokola Israël. Je crois que ba 10 ans koya mingi bakopesanga po likambo na zolo ba mutali boso alobi yango ezanga euti na kati ya motema na ngai Congo ezokende textuellement lokola Israël. Boyebi ke ba Israélite bazaki bana nzambe bazaki na bombu na Égypte. Nzambe atindi bango Moïse à peu près après 400 ou 700 ans na bisute aye kolonga na bombu pa Pharaon. Bakatisi mer rouge bakomi na ngambu Nzambe abengi Moïse pour appeler les 10 commandements. Mais koto batikalaki bamusu balobi oh tokomi ko souffrir boye to préféré kutu tozonga nde tozalaki na bombu en Égypte bamususu bakomi ko se prostituer bakomi ko sambela banzambe ya ndenge na ndenge ya lokuta et tout babungaki nzela Moïse ayaki na Premier Testament Moïse abukaka po abamba bango yango ndazongaki deuxième fois nzambe apesi nani les 10 commandements. 10 commandements liboso abamba bato akufaki ebele. Le deuxième tableau ya 10 commandements yango nde etikalaki. Bana Israël babungaki nzela bakomaki kotelengana mpona koluka terre promise oyo Nzambe aprometaki bango le coule du lait et du miel. Ba Congolais tokomi na niveau wana. Nzambe atiela biso mabele na biso etoni nkita ebele. Plupart ba richesse na sous-sol na biso to na ba 70%, ba 80%, ba 60%, ça dit que le monde entier. Ça dit Nzambe aya kotika bonheur. On dirait que tout d'après moi terre promise mais paradis ezakani na Congo. Mais pona kobunga ya biso ba Congolais Nzambe apesa ba Congolais ti punition. O ba Israélien bazwaki. Ba Israélien bazaki bana Nzambe. So botali bato nyonso oyo
tolobaka lelo ba David, ba Moïse, ba nani, ba Abraham, ba nani nani mwana ya muto l'homme selon mon cœur David, mwana ye ya makangu wana nani Salomon. Ba otu bazaki ba Israélien. Mais Nzambe apesa ba mu Congo. Po bondi melanga. Israël les a contourés au moins 9 pays frontaliers. Parce que ça la guerre. Mais avec la bénédiction en Zambie, Bango Balonga a toujours la guerre. Mais Bazali un petit État. Ceux qui ont mabélé, il y a des voisins à Bangote, mais l'État Israël les a kamouké. La colonie wana bazwa, et ça là que Israël est comme moi État ya munene. Congo pe ekozala Congo démocratique. Et oye salamane Israël bande wa bolingo boyo kanga bo ndima onga e Congo ekozala bongo. Bota l'exemple. Kaka bango ba Yuda. Nzamba tindi mwana na ye epa na bango Jésus-Christ. Mais parmi les 12 apôtres Yazwaka moko likolo mbongo andimaki koteka Jésus. Apôtre aboyebi Judas Iscariote. Likolo mbongo ya omoni Nzamba pesa ba Israélien punition bakozaka na mbongo ebele. To bango bateka Jésus pona mbongo bon bokozaka mbongo ebele. Mais paix bazaka na pete. Congo pe kozalaka bongo to kozaka na pete. Parce que Congo tolingi corruption koleka. Congolais ko koteka ndeko na ye pona 50 euros, 50 dollars. Congolais balingi lokuta donc eloko oyo Kabila le père atikela biso eza lokuta. Mais mingi babosa na kake lokuta ezali parmi les 10 commandements. Ezali pe 3e. Après tout ça tata na maman, 3e commandement ezaka kobuka lokuta te. Alors bande ko bolingo tango oza kokosa ezali un grand péché, mais bino boye bakate bukasande bokosa kawana nde eza bien. Eza bien te eza lokuta na lokuta eza mabe. Congolais akoki koboma ndeko na ye pona mbongo moko ya mike mike. Est-ce que bukasi Nzambe akolinga bino bozala na paix? Bino moko d'abord, biso moko na ba Congolais tolingani te. Mitema mabe nde mitema mabe. Kindoki nde kindoki. Est-ce que Nzambe alinga kindoki? Nzamba linga muto motema mabe poko sambe oto sambe aboko ke église 200 300 mais Nzamba talaka motema ya muto bandeko Nzamba talaka mitema na biso et puis bato basambelaka na motema solo bazaka na mbongo te bato ya lokuta bato ya mitema mabe na kindoki baonde bazwa mbongo c'est normal boyebi pona nini Nzamba salaka mbongo te. Asala na mbongo te. Nzamba ebi mbongo te. Okoza na riche awa na nase. Et pas Nzambe mukolo kufa ayebi kute kozaka na mbongo ebele. Aotala soko salaka ba œuvre nini na vie na yo. Osungaka otongela kinga église. Omoni eloko Nzamba tunaka. Soko sopa makila batute. Okokende penda epa ya Nzambe. Namonaki mosakoli moko azolobaki omoni King Esther akende na lifelo te, akende pe paradis te, mais aza na maison de repos. Azelaka le jour le jugement dernier. Tant que pas kokende paradis. Pour Esther ayembelaka Nzambe. Nzamba sepela nzembo wana boyebi yango
oh Lazarie bon nzembo aboye bien ke sali ka kufa première fois na poto nzamba zongisaki yabi nzembo wana na sepeli nango na zongisi osalelanga banzembo mosusu mais erreur amona ekalu kwa ka otikala sima baninga nasala album so combien de nzembo mosusu eza ya nzambe mosusu ya biso ato ya mokili role nzambe azongiselaki biso frère na ngai wana ezalaki ke aya kosala koyembela nzambe kosalela nzambe okoki kozala maladi mais soki nzambe alobiki okobika okobika botalaki bato bakwe na avion bino tu bozwi kundenge mome barescape bazangaka te donc bando wa bolingo nakomi na pasteur te mais nalingai na biso bino ke bakongolais tant que biso moko tokomi nano organisé te modernisé te tolingana bolingi tolingana te mitema mabe kaka émission ngana osala boye plus de 300 personnes babandi kobenga ngai kofinga ngai natangi kombo na ye te nayebi kombo na ye te mais keto esali ye mpo ni fo batalaka asha boye abebi motema okomona ndeko mosusu ayebi yo ngai asha nautaka poto namonaka ye kutu azotambolaka na kupe na ye mais mokolo nzambe asungi akomi na poto ennemi juré na ye nga toswana te towelele eloko te topesana mpe mbote te mpo boyebi kaka moto autaka mikili soki aye akóma na kashe mosusu akóma na barelation mosusu. C'est ce qui s'est passé entre moi et mes détracteurs tosolola te nayebaki mpe bango bien te eto bakomi na poto bazaki na keto akomosa baémission kaka kofinga asha kokakolanga omoni nzamba kolinga makambo ya ndenge wana te bandeko pasi o Congo ezomona ezali biso moko bakongolais toluka yango to préféra baétranger bacoloniser biso tozalaki liboso na baroi Léopold I aye kocoloniser akati bato bamaboko banini tolongwe na ye tokomi na deuxième colonisation yango oyo Hitler africain Kagame ye wana azoboma bato plus de 10 millions bapays frontalier nyonso nalongoli ata moko te kaka ndenge Israel aza bapays frontalier bango tu binemi na ye mpo aza entouré na monde arabe bamusulman azalaka ye moko Congo mpe aza ye moko bapays nyonso ya nzinga na biso wana basi basala biso likopa banda kala Congo eza lokola nzoko ekwei mutu na mutu akoya kokata parti na ye bandeko tobongola mitema toloba liloba moko yango nde ekosa makasi na biso babelge logo na yango ezaka l'union fait la force soki lelo bakongolais nyonso tokomi koloba même langue tokomi koraisonne ndenge moko mpo na mboka na biso etonda nkita bandeko mboka na biso ekokoma danger tokozala ta première puissance mondiale na richesse oyo toza nango mais botala motema mabe ya baprésident tozotia est ce que boyebake na Israel seri mo boye nzambe aboyaki bazala na roi mais bao moko babio biso toponi roi ezaki nani oyo akoma kokoma babible nani nabosana akombo na ye nani Saul ye wana akomaki Saint Paul apôtre selon Jésus Christ bando babolingo baprésident bazoya mutu na mutu azoya kosala nde tribu na ye na ye moko oyo comprendre ke toza soki na combien de tribus 400 na oka soki 435 to nini
atia équilibre na mboka atia kimboka bato tu bazande moko mutu na mutu akoya na tour na ye alingi tribune na ye ezala ye na tribune bazala bien azoyiba mbongo oyo atonga na kati ya Congo akende kotonga na bamboka mindele jour contrat esili alongwe président Chite Salami bandako wana etikali ya mindele aussi omona wapi président ya république momba bato akocritique te so acritique oba so malobo ekotonda yango ebandi ezosalama réalité omoni mboka na biso ezokufa parce que tozotravaille en convenani mwango na bosani en connivence avec notre Dieu te oyo nzambe alingi congolais alingi yango te bandeko omoni yo ngai nazosala o réseaux sociaux odire basalelaka bacongolais bamitakala ekomi koleka kofingana bato mosusu bakomisa yango instrument na bango ya kolia omona akosala kombe so ota na réseaux sociaux azoleka ye na ye alata coupe alobi alata jipe alobi alata boye alobi apresente boye est-ce que réseaux sociaux yaki mpona mpongo ezaki instrument ya kopesa banouvelle ezalaki mpona makambo ya kofingana te basexe ya mama ekomi kosambwa bainsulte bainjure namoni ndeko mosusu ya mobali o ngai nali awa nzoto na ngai mibali ezali natekaka yango yo opesi ngai mbongo mama apesa mbongo yo opesi ebisengo mais non mobali asama te mpo bamama apesaka ye mbongo mobali balobaki na nzambe ntango abenganaki Adam et Eve na paradis alobaki yango yo mobali okolia na mitoki na yo mais so ekomi le contraire obimi gigolo ti noko ndenge ozoba makambo olobaki wana nataki yo naokaki yo mawa se koza gigolo e dommage ke ozalaka na Kinshasa po mabe mingi ezowuta nde na bareseau sociaux ya Kinshasa eza mawa yango moni petit peuple tozo souffrir posta les réseaux sociaux wana eza mika ba petit peuple bato azoleka et ils racontent n'importe quoi, ils disent des bêtises bandeko mboka na biso wana eza un pays vachement riche mais ndeni bato azokontinue kosouffrir mabe eleki baprésident bayaka mpona kosenrichir oyo toza na ye lelo na otanga kombo te na tribune na otanga kombo te mpo nazwa menace butu te osomona wapi un général aleka bike ye akovanda aleki mpe wapi aza en face ya babengamo nini epa badepute bakutanaka parlement avandi ngai nazoloba nde naza wa muku atondola akovanda wana 35 ans papa yo utika na tribu moko mais Congo eza mwe na 400 quelque tribu okasi bino okolongaka toujours 430 wana etikali yo mutu moko obumana na bato ebele mais bozosala erreur bongo jour ya kokende omwete une grande partie ya ekolo wana bokokima bokende wapi po mabe bozosala na bo bazali awa bokoma mal vu nzambe akolinga makambo wana te alobai na bino ba 4-5 quelque tribu atiaki bozala eloko moko mais tribu moko eye elingi ezali domine batribu mosusu mais bobosaniki nzambe azali ye moto atie moto wana na ebonga wana to makolongola elobi po vu comportement na bino ya mabe boko nalongoli ye ntango nzambe
peuple Israël baponaki Saul comme roi na bango tango roi tango bango te tokovanda te na pays tozala na roi te bani bon etali bino oyo koyela bino na mabe na malamu estce boyebi to atiaki so moko atondolo wana mpo na ke kolakisa bino ke nga aza nzambe ye aza nzambe azotala tu ye aza aigle ya likolo aotala biso soki amoni mabe na bino tribu wana eleki ole bokanisa bikolo mosu oyo renverse ndeko na bino ye moko nzambe akorenverse ye ndenge akwesaka nde jésus akwesaka nani saul na punda na ye ba aveugle mbala moko yaya bobanga nzambe ko balobi toboyi te toute autorité vient de Dieu mais oyebaki motu kaka ye wana moto atiaki autorité mpa na yo akoki mpe kolongolo bagalon wana azoki so eloko pamba bandeko kongo mpo ebonga nga dapre nga nakomi komona bana na biso oyo bakouta na poto ba États-Unis bawapi nzambe akopesa yango force baya kobongisa Congo e Congo ekokoma sous paradis mpo bana wana bayebi corruption te bayebi tribalisme te en plus batangi ebele na Congo il y a plus d'intellectuels nalobaki na émission moko awa nzoka bamona ye kuna ekomi sikoyo mpo oleka député fo olakisa badiplôme bani me bao tu balekaki liboso nayebi ebele batanga te me baza badepute lelo alobaka français te alobaka anglais te alobaka espagnol te balangue officielle oyebana makasi yango wana me ye alobaka ata moko bien te me aza député avandaka kuna ata motion de censure moko oyo alobaka te avanda na ye kaka nye na fin du mois aza na 21 000 na ye tous les nzela ya Kinshasa ya ye mais bandanga na sai de émission nalanisaki tango ya président Mobutu Sese Seko le maréchal soki banome mutu oka baopesa batitre na ye ya sala baklasse na ye ya tanga mais de président balie bazotia bato na ndenge na bango mutu azaki civil akomi général mbala moko asala armée te mutu mpo azali ka master na yo na ye alola bokebi no nyonso tu conseil nini ya kopesa mpo na mboka etambola ebino ozokasa nzambe ate asenrichir oui azwi mbongo na ye me boyebaki manda aleta mpe nde redi alobaka esilaka et le jour J est ce que boraisonne yango bandeko topesanaka baconseil boraisonne mboka wana eza vachement riche mais soki peuple ezosouffrir parce que baponami na biso bazoya mpo basenrichir batia mbongo na bapoche na bango epuis baya kosomba bandako na poto omona bacommunicateur bakoma ministre tala enveloppe ya mbongo ebele tala badollar mais français ayebi te lingala kuta ayebi te aloba wana chiluba est-ce que ntango ya maréchal makambo wana ezalaka est-ce que badétournement ezosalama na Congo lelo maréchal ebisa bino ke après mon départ ça sera l'idéologie yango ekomi osalama papa Ngwanda alobaki makambo ebele yango ekomi kosalama na mikonzi na petit peuple bo raisonner bien soki bosali la main dans la main ekosala l'union fait la force nde bokomona mboka wana ekotambola mais ntango tozaka na débandade ndenge wana nani tribu ezwi pouvoir
abosani 430 quelques tribus mususu. Omoni Congo, langue comme lelo, oye yebani na mukili za lingala. Mettons bato mususu balinga longola lingala pour na langue officielle na koma na place lingala ko simbate. Pour Nzambe mutapesa ki force langue ya Bangala et régner sur ba langue mususu anetikali to na 4 langues mais oya ya Bangala de comment ko régner. Lingala ekoti Gabon, ekoti Congo Brazzaville, ekoti Centrafrique, Mali me yango komo kota poto. Ekoti Angola, eza force ya Nzambe. Langue wana nde permettre bato ba se communiquer facilement. Bandeko, oyo azobisa bino aza congolais de père et de mère. Angola ezaka mboka na nga te. Nazali kuna baadopta ngai mpo na boti bana kuna. Mais enfin j'ai aussi un souci soki Angolais etambola bien te na okapasi mpo eza place onga na vandaka. Mais nazali mwana République démocratique à démocratiser du Congo. Tala ba star ne bazobima lokwa mayebo. Eza à côté danse. Mona na soki Jenny BS Jewana congolais. Ozui Dajou, ozui Maître Gims, ozui Fali, ba star bazobima tina ba Angleterre. Nzambe apesa mboka na bénédiction. Mais toko bénédiction biso toko salela mbula nini? Mutu président akola wana Belgique, mais akomi na Congo molimo na ye bungi. Yo kanisi ba Rwandais ce sont des fous. Que baloba ke toyokanaki, il faut respecter ba accord. Bandeko, avant que loba likambo ata leki na yo. Soka odi ko violer mwasi, baye ko kanga ye yo loba ka te. Bokena ite ko bunga oyo buku atondola zo bunga wana bino ba deko na ye. Tribu na ye bozomona yango te, bo mwana etike 4-5 quelques tribus etikali baza contre ye. Non, soka tambo isaki mboka bien. Tous sont d'accord. Il nous a promis que Congo et Kozala, Allemagne d'Afrique. Ou à Piyango. Bandeko, nous avons parlé bino. Aza apolitique, na côté apolitique. Ite omoni, batebele balaki awa kokisi 45 ans, moussa les homona nate, mbangu, qui chasse à Kozala, qui député kuna. Est-ce que bomoni acha ake kuna? Non, pour na banga kanzambe. Ngala osali kambo oyo nzamba ko banga kanga ba valise na yo kende ponga na ke ko peso poste kuna. Nana kombi ya komi nana kombo na ngana kei na uza poste. Ngane na zanga kombo. Bana kende te pourquoi? Natuna kanzambe. Ata ndena osala émission. Natuna kanzambe na ngai. Na tongo nazo bima na ko sala émission soko monike nzela na okenya mikakatano. Contredire ngana fana na ndako. Ngai ndo na bino ya na bino na sala ta ususu 4 jours na bimate. Nazaka na kati ya chambre nanga. C'est là que force nzambe ya ile anga. Bandeko o bana mato ya koyoka bayoka. Ba motema kondima bandima. Soki tokomi peuple réunis, bokomona mboka na biso koma makasi. Israël ye wana koma na binemi tout autour na ye. Congo pe ko komande wa mais to ko développer par la grâce de nos enfants. O batanga ba bac 7 plus 7 bazalib. Ngai moko na so na bana mbale o ya bac plus 7. Moko aza juge, moko aza avocat. Naibi ba camarade mususu ba Patrick Asila ba deklokani ki bana batangi onga na yebi batangi classe ebele na petit na ngai apo mona njili mwana ya mobali bac plus 7
Donc moi bato ko bongisa Congo bango wana o bazo kende lokuta na lokuta y compris na ba mission na biso. Bato moko ba égoïste batala kaka libumu na ye bana na ye okomona bato basala na orchestre bazaka babola bisenga senga bani mais ye pa na ye ko tala mokila mitu ketonda et puis basuki lokuta wana te onga na tanga classe bande ko nde boko saka wana nga na tala kabino nga na ka poto peut-être avant bino na yebi ba bisika bosukaki soko sali une année na université to 2 ans aujourd'hui diplôme te à études universitaires aux a D6 tabito boya okosa na Kinshasa na Kinshasa bato akufa miso po si sa université te osuka na nzela net ngala suka na nzela na za D6 tozaka bino nyonso na boko tanga bakombo me bomiyebi oleka na télévision ba bêtise ngai pe na tanga bazolo ba boye niveau d'étude peut-être mais yo niveau d'étude nini omona muto zolo ba D6 ya Congo yo yaka na poto OK université na Saint-Denis quelque temps olongo na yo sope osalisa bapapia mwa lokuta na ye bakate mais ta bozonga kuna niveau d'étude yanga eza likolo non soki boyebi mwa ba passage biblique po bozali kosambela bozaki pena na boy kotanga ba église bozalaki église wana ete ya kaloko a classe okolisi mwa mayele na grâce à ba église wana bande ko botika makambo okosa omoni balobi ce qui sort de la bouche d'un enfant c'est la vérité. Aujourd'hui moi je me porte comme un enfant. Je viens juste pour vous dire la vérité et rien que la vérité. Bino boza ba responsable o mboka na biso mo etamboleza te. Bozo tambola na lokuta, bozo nyokola ba musicien na bino tala mboka mombaso ba musicien ba ye poto bakima kakaka ti ba komo kima ba boke ata na Angola bakimi. Boke ne braza bakimi makambo ya soni. Bino ba patron bozo zo mbongo ebele. Mais bolingi ko aider ba musicien na bino te. Musicien zobela aye na ordonnance au boy ko pesa ye. Mboko po ba soigner. Mais aucun place mo boy yo ka ba champagne. Okangi kutu bar mo bimba. Bato wa mela, mais musicien yembela kayo to abetela ko guitare souffrance na souffrance. Mais moi na soka lié awa ba yambie na plateau to pa idino bayambie te pa la pecho nani migenyema soka lobi vérité obadi kotinda ba fanatique ba fana kwiti babanda kofinga ye yaya nzambe azozela bino nzambe azozela bino papa mbaloba moto a motema mabe suka na ye lifelo moto a motema mabe suka na ye boloko vous allez payer. Na souffrance au monde saka bateau ba aider bino pour comme un musicien beaucoup ba star ba patron et puis ba classe au boloba ya lokuta ceux qui tombent l'auto qui taba palmarès na bino diplôme azate me bolé kaka pe na télévision ozo la sa diplôme ya lokuta qui ko sa na barbès bande ko botika makambo wana ko botika balokuta na po biso yoso zaka na poto toyebani ba vérité tango yozo kosa oyebiteke bande ko mususu bazali o ba yebi yo ti yozo banda musique ba yebi yo bande ko je crois que ma personne attention vous les artistes et musiciens et surtout les patrons des orchestres il faut arrêter de mentir. Et puis botika ko nyokola ba musicien o ba yembela kabino ba beta kabino moma tolo soki bima et ça parce que ba petit ba se retrouver ba komi ko senga par-ci par-là atanga na lia lelo soki l'état français futanga li soute na koma mandia na koma ko senga heureusement pour moi ba futanga mbongo nanga ya retraite na remercier ka conseiller bancaire nangai monsieur Michel Béraud oyo amona ngai moi pakola binaki dango abi oza trop jeune
yaka osomba ba action na ba SICAV action Luxembourg ata chite salami yo mbongo na yo ekokweyaka te yango ezobokola ngai e soki ezalaka te ke Michel Bero azwelanga mayele wana te nde lelo na ndenge nini nde naolata bakostimu na alati te eske nde bozozwa mbongo wana bozoinvestir ebele bomoni baartiste et musiciens bakundami pauvre mais ils étaient des vrais patrons comme vous epesi bino leso kaka te ke bayaya liboso bino ko biso to mayele yoka isoko beti Bercy danino yawa ndo komi na mbongo boteka ape pala kite bo vivre na matolo bo vivre na mabanga. Aujourd'hui je suis un enfant abimi moana, ce qui sort de la bouche d'un enfant c'est la vérité. On a juste la vérité. Bah patron et bah orchestre vous devez changer. Yo zana banda quoi danger. Mais aucun okuta chanteur phare et orchestre wana a foutu la na kisenzo. Rideau na ye liputa. Toilette eza à 300 mètres. Na butu wana bako bomaye na 300 mètres wana. Mais tala wana poto so muta komi leader ni ba jonia leader. Entourage na imobimba ba vivaka pe même bato bazai kolanda ba Johnny. Mais entourage na ba master na wana ba koma na vie meilleure. Pourquoi bazali ba proche na ye soki mukola na concert au cœur na Saint-Germain-des-Prés. Okuta ina ba camarade na ye na ba restaurant na ba boîte et tous ces gens-là mangent la facture payée par Johnny Hallyday. Mais comment on a patron et orchestre aye poto aliba ça les dépenses. Yé mutazwa kebele mbongo. Awa bato mingi toza ba smikar. Mais aye pas zo mais oh mon photo mendeni na yet yo mutu ngati. Na mawanzambe osale les dépenses. Mais tant ozonga na kin yo kita kin ayebi yote. Bandeko, aujourd'hui je ne parle que la vérité et rien que la vérité. Tant mususu nzambe nanga mutatini ngana loba onyo sona lobi. Les musiciens, vous devez aussi changer. Les politiciens, il faut beau changer comportement na bino ki muyibi wana bozo s'enrichir biloko wana kotikala. D'après la Bible, tango roi, je crois, Salomon a comme un malade, atali biloko ya zanango, azaki à peu près 700 femmes, 300 bamakango. Atali ki bazoti ka abaki nini. Bebi phrase suka ya lobaka. Tout est vanité. Nyonso ane kotikala. Nangana bino. Tokendeka na cercueil isili. Kuna nzamba oyeba te ki yo zaka na mbongo koleka ngasha. Natalaka émission moko Planète plus crime. Na mona bande konanga histoire vraie. Mutu bakunda ye 3 ans. Mais pour besoin d'enquête bakeba kundola ye abimi mobimba ndenge bakunda ka ye. Mais mutu ana zaka na mbongo te baboma ye ko boma. Mais oya kufa pena na ndenga normal mokonzi. Bakepe ko terre ye pona besoin d'enquête. Apola comme un squelette. Bozo mona puissance en nzambe place wana te. Bandeko. To raisonner bien. Pona Congo na biso ebonga. Bo fungola mitema. Kagame aza pays moko ya muke. Yo so mona api. So sa ko komela ngando. Kongo eza ngando ti. Mais pourquoi toujours comme on a des difficultés, toujours batinate, mi konzi na biso, mi tema mabe, tant que besoin ko lukabo s'enrichir. Kagame banda ko merde bino, po bozanga pongi.
po muku atondo alalaka te ndenge aza wana bandoto na alotaka Kagame bandeko oyo ndeko na bino alobeli bino na accent bangala seke lingo bakendanga mungala alors botomeka changer tolingana l'union fait la force Jésus atikela biso kaka mobeko moko aimez-vous les uns les autres Daniel Safou alobi vérité namoni na babato basaba émission kuna bazolo il faut bakanga ye pas alobi vérité. Vous croyez que tous les Congolais bali ba contre Daniel Safou ba contre nani Mukebai? Non. Bino kaka moi sillage, moi entourage wana nde boza contre pas la vérité. La vérité blesse mais c'est la vérité. Bandeko biso yo so Congolais émission bo panza yango bo like yango bato batala ke yaya lobi boyi ngana mona bandeko eba yaka mo photo yo za un grand nom tozonga Congo tokende kosala mboka ngana biso tenga okena ngati parce que bozo sala mboka opiete na boyena kota na kati ya masumu andima na ngana liaka baguette nanga banda tongo chipokwa mais kokende pona kende politique oya propreté na kozonga sumbango awa po so na okende kuna na le obligé na zongi sa nationalité et après na suko boka ngunda na ajo bandeko na suki wana donc rendez-vous moko ezali dimanche 11 juin match match à football, je dis bien à football, il y a ba journaliste, ba caméraman, ba réalisateur contre ba musicien oyo batikala wana poto o ba beta ba musika wa nde tokokende biso to na Villeneuve Saint-Georges match ekobanda depuis 14h ti 19h to 20h le mulile kotaka après nde toki kosuka na makumba biso nyonso tokutana kuna bandeko wa bolingo nakaisa émission et plaire bino s'il vous plaît pour liker pour partager et ko sala nga bien nga ndeko na bino oyo azwaka pema ya koloba bandeko wa bolingo na obwaka bato bazaka na motema ya ko comprendre mokili ke aosala kombo na ye aotia pe quelque chose omoni bayebi ke mabanga ya chamavoto mine de rien ezokisaka 15 000 vies 30 000 vies na moto oyo abungisaka kombo ya nani ya Vincent Bolenge nayoka Vincent Bolenge nabandi pe kana Vincent Bolenge ce grand sapeur qui est toujours prêt à découdre Vincent Bolenge bilamba etandama tina ba escalier ya ndako bambote ebele yo salanga ba plaisir na bo sanité Washington grand pays les miniquois blouson yoji ba griffe nyonso pamba ngai bato nalinga bato andenge wana Shadrach David Mukendi na kati États-Unis omoni jeune oyo a invité ngana kende na États-Unis le 28 juin na Kitiawa le 30 juin toko fêter na communauté congolaise kuna nga pe na kozala grâce na David Mukendi Shadrach mais yo ya kaka bongo te na bosanité l'homme d'affaires le futur politicien Jimmy Bofosa Santangelo la divinité plus naleki na ye Charlie Matomina bambote ebele Nokolando Michuri l'éclaireur mokonza bilamba bambote ebele l'empereur Hirohito Eric Tola na kati ya Bruxelles atindelo bambote leki nanga na bosanité Alino Sene icône
deux pays. Belgique na France, Aline Osene, mobali ya Mama Nono, bambote belé. Le jeune Mambo de Dublin. Et pas Osakuna, na Dublin bambote belé, na bo sanité, mon cousin propre. Un moutete là au Japon. Bambote ebele, na yona mama abana. Brice Mpangi. Mpangi ya ba Brice. Akeneki vacances na Congo, auti kozonga. Brice Mpangi, soyez le bienvenu. Audrey Tolo, le responsable number 1. Ya magasin Zili, mutu apesanga ba information. Ya ndenge makambo ya ba boutique etambola yeyo. Audrey Tolo. Bambote ebele. Godard Kwanza, le full mikiliste. Bambote ebele. Laure Godard Kwanza. Bambote ebele. Jansi Mayasi Forza Italia. Mokonza ba blouson bambote ebele. Na yona ba équipe na yo équipe de France. Na pesi ba na équipe de France yo sombote. Surtout petit nangai. Mi bale ya motema na linga bino mingi. Trésor Ngando na Parigo Rife Malenga bambote bele. Na kati ya Switzerland, le jeune premier Bigantsumbu. Na bo sanité, Master Nangai, Maziku. Aux en vacances en Belgique, na tinde lo bambote. Si on dit que na Kantiamboka Finlande, il y a un sapeur, c'est le jeune Johnny de Finlande. Il y a un sapeur quand même na Finlande. Oh, et bah payona ba sapeur balate. Johnny c'est un grand sapeur. Azali pe wana bomona kiye bambote bele. Na koti pa ba mama lelo na bandina. Moi c'est mon koboé. Il n'est pas de chez nous, mais Azafi Moko na sepana mingi. Elle s'appelle Aïssatou Sek Tiume. Aïssatou Sek Tiume Bambote Bele. Asala na galerie Lafayette Bambote Bele. Na bo sanité Guinex Savané. Les cas depuis tu Savané Bambote Ebele. La première dame de la Louvière, Yaladine Tefo. Na mobali na yo papa Jean-Jacques na kati ya Belgique bambote bele. Galilée Masaya, la fille ya Magui Movoto Ligno kwa tembe bambote bele. Na bo sanité mama ya bana Molongani Blandine Bomolo Babu bambote bele na loin de pa yo zalikuna. Na bo sanité, la grande dame Marie-Julie Madriz, Bambote Bele, petite sœur Nangai, na London. Betty Moulanga, Bambote Bele. Na bo sanité, la boutique NK de luxe de Paris. Et pas à madame Nat Cash. Na bo sanité, ma propre belle-sœur, na Bruxelles. Karine Movoto, épouse, Lekamoto, Gogi Movoto, Bambote Ebele. Japonais Okito et Cyril Mandiango, Bambote Ebele. Gisèle Wumba, Diamant Noir, Bambote Utepa Yaya. Donc, Nadine Kafouti,
ma petite sœur Bambo Tebele. Les Blancs, Makamba Bambo Tebele, Jenny Wara, Masamba Bambo Tebele. MK Mouswahili, Nakati Son Bambo Tebele. Vanessa Sissi, Bambo Tebele. 5 étoiles de love, Bambo Tebele. Dembo Wemo, Bambo Tebele. Karine, AGB, Agwepa, Mwana Kofi Olomide ya Liboso, ya Mwasi. Mwana, maman na komona aso. Aso, Poligo, yango eke, ina mo pepe. Donc, Mwana ya aso, donc, premier Mwana ya Kofi Olomide, na mokili. Pe ayembela maman na ye, kombo ya maman na ye, aso. Aso, chérie, tu es parti pour toujours, pour d'autres cieux. Aso, adieu. Nzembo sala ke Kofi, akoma Kofi Olomide, Mwana na ya mwasi ye wana. Tobo sanaka te biso to ba papa na ye photo bimisa ye. Eza suse komi tango a vérité, to ligi su lokuta te. Moni fo bana nyonso ba ye bana. Mwana Kofi Olomide ya Liboso kombo na ye yango wana. Karine AGB. To AGB aneli ko ba Agwepa Mumba. Mwana Kofi. Solution et amis. Et pas y'a Patrick Malois Vengi. Pompe funèbre. Global Service. Du jamais vu à Paris. PFGS. Pompe funèbre Global Service Val-de-Violne. Pour l'enterrement de vos proches, parents, amis et autres connaissances. À Paris, en France, la grande maison spécialisée Pompe funèbre Global Service s'occupe de tout. De la morgue, cortège, jusqu'à l'enterrement au cimetière partout en France, adressez-vous chez les pros. Au numéro 25 rue Léon, Paris 18e arrondissement, métro Château Rouge. Renseignements et informations. Demandez Patrick Malois Vengi au 01 44 92 82 85 ou au 06 52 56 67 16 ou encore au 07 83 99 58 93 double 033 à partir de l'étranger. Location des salles pour réception de la famille éprouvée. Pour la circonstance, divers autres services. Le rapatriement des corps à Kinshasa, en RDC et partout dans le monde. C'est l'affaire des pompes funèbres Global Service. S'occupe de tout. Inhumation, exhumation, pose de pierres tombales et crémation. Renseignez-vous rapidement à Paris et aussi à Kinshasa. Faites confiance toujours aux pompes funèbres Global Service. Merci Patrick Malois Vengi, le grand bosseur, le grand baobab. Toujours, ce sont des œuvres.